tozalaki parce que lelo nde esili mosala na biso esili lelo banyonso oyo maso oyo boyoki na internet oyo esali une semaine tokoti baminiature ya une semaine oyo akobandela eza te boyoki oyo bokoye koyoka biso moko tolobaki ete soki tolobi tobanda korépondre tokobebisa badémarche oyo tozosala mpona ndeko na biso Jani Faye. C'est vrai, Jani aza na famille biologique na ye, mais biso tozali deuxième famille na ye, famille artistique. Na manso lobami vérité ezali kaka na ndenge biso tovandi awa. Alors, tokoloba boye. Nabandi mokili mobimba bozali na posa boyeba bozwa pe rapport pamba te biso tozali bawumbu na bino oyo tozosala po topesaka bino pe rapport po Jani azali artiste ya moke te azali artiste ya monene tolingai kopesa rapport te tous les jours tozosala badémarche tozopesa barapport ekozala bien te lelo lokola mosala na biso esili yango tokomi koloba na bamédia tosali mpe conférence de presse oyo mpo nazala molai te en ce qui concerne mpo mokili mobimba ezotalela 10 000 euros oyo le boss le grand maître Choisi Matata mpo nazopesa bamerci ntango topesaki mbela tozali na besoin ya cotisation mpona kosala matanga ya ndeko na biso Jani Faye abandi tout le monde bamonaki geste ya boss Choisi Matata asalaki atindaki 10 000 euros na 10 000 euros wana boyokaki deja na bamédia ke ono ekomaki ndambu ekatanaki boye vérité ezali awa ntango tozwaki 10 000 euros wana tozwaki yango na nzela ya association wana esalaka mosala wana banda kala soki moto akufi balingi basenga lisungi epai ya Choisi Matata basengaka lisungi soki ekomi lokola association eza na 15 elongolaka pourcentage nango etiaka mpe na 15 oyo ya bango mpo bafonctionne esalami kaka mpo na Jani te mpo baspéculation ekomi trop ndenge nini mbongo matanga balongola matanga mpe oyo elekaki avant Jani balongolaka batiaka na 15 na bango ya association mpo basala action na bango tovali na poto toyebi ke bassociation nyonso etambolaka na babénéfice na bango oyo bazwaka alors association wana ezwaki lokola 2 000 euros etie na kese na bango biso totikalaki na 8 000 euros 8 000 euros eza mbongo asatula te osanga epanzani satula ale mbongo ezali mbongo totiaki na kese satula asimbaka mbongo te toza na bakesiere na biso oyo bazosimba mbongo ya matanga ndakisa Mama Maxi ndakisa Meta Mpinga ndakisa Patricia Bipale donc devos aza na keste devos aza na comité ya pilotage ngai satula molai na devos na ndeko ya Jani kombo na ye Guy Jani aza na bandeko awa na poto ya mobali kombo na ye Guy ya basi bazalaka na Nantes bakuzi na Jani donc tozali kosala badémarche wana en collaboration na famille ya Jani na Kinshasa na famille ya Jani oyo ezali awa donc transparence ezalaki alors deuxième problème ezali nini deuxième problème ezali bino nyonso
mokili mobimba monaki ngai Devos Molai na mama ya bana ya Janifai na kombo ya Labrine ebetisaki mingi mabaku bato ebele balobaki pourquoi présence ya Labrine na délégation oyo ekendaki na ambassade ya Congo bakonzi basengaki azala pourquoi azala parce que Janifai akufaki na ndako ya Labrine. Donc Labrine azali témoin numéro 1 oyo l'État akokaki kotuna mituna tango bazwaki corps ya Jani eza na papier moko basinyaka otasinyaki yango ezalaki Labrine. Tango tokendaki na ambassade tokendaki kosenga mbongo te po ambassadeur ayebi ke Fondation Mama Denise ici ezwaki charge ya corps ya rapatriement ya Janifai elongwa poto kene Kinshasa. Ambassadeur azalaki au courant. Biso tokendaki poto kene kosenga aide juridique po awa na poto soki moto akufi po ba rapatrier ye esengaka ba papier belé na ambassade et surtout kende kona biso Janifai azali na déjà na récépissé mais comment il déjà expiré donc azongaki lokola sans papier esengaki que ambassadeur a intervenir tokendaki kolela na bandeli lisusu kosenga mbongo te azali na récépissé yango esili banerovelaki te voilà baboyaki alors tokendaki po ambassadeur apesa biso conseiller juridique po tosala na ye badémarche. Nazo remercier monsieur l'ambassadeur le professeur Emile Ngoi Kasongo aboyaki te apesaki biso monsieur Junior oyo akotaki na organisation mpona kosala bapapier mpona rapatriement ya corps ya ndeko na biso Janifai tina ya Labrine ezalaki wana. Troisième mpona azala molai te ezali ke bato mingi babetisami mabaku balobi ete bacomédien basalisi matanga sango epanzani bakaboli mbongo babanzi mama na Janite oyo aza na Kinshasa babanzi bana ya Janite oyo baza na Kinshasa babanzi bana ya Janite oyo batikali awa nazolo bango na face du monde. Jani abalaki na Kinshasa akendaki na mairie oyo tobengi commune mwasi abalaki komo na ye Sylvie Molisho. C'est elle la veuve ya Janifai. Labrine azali mama ya bana ya Janifai. Bato misusu babeta mabaku pourquoi bozokota Labrine na makambo oyo soki botali résultat ya autopsie oyo médecin légiste apesi bokomona adresse ya Labrine eza na 4 ya comme la ville na 77 wana ezoprouve que l'État azalaki na posa na ye po azwa barenseignement mosusu. Alors lokola tosisi mission na biso tozali kolamuka ntongo kokende na bamairie na bamorgue na la police na baambassade po toluka les voies et moyens po nzoto ya ndeko na biso ekende na minute oyo tozoloba bato ya fondation ya Mama Denise po nazopesa bamerci baza deja na poto bakoti ya contact na bapompe funèbre oyo bango bazwaki po barapatrier corps na Congo. Donc lelo tozali vendredi corps ya Jani ekokende semaine prochaine tozoluka mokolo po ekende tolobi boye matanga ezali susu te po tozwa sale bato baya ndenge bayaki
toujours bête à CT. Maman Denise a pesi mbongo te na ba comédien ya poto. Matango komona kimi balé to salaki. Ezali befort ya ba cotisation ya ba ndeko ya théâtre na ba ndeko mususu batiaki. Bandeko mususu bakataki kotia cotisation po bayokaki que Maman Denise a eu rapatriement ya corps ya Jani en charge. Boni biso ba Congolais à partir de wana mutachali sous cotisation te. Na mwa muke o tozwaki tokosala réunion toyeba nini tokosala nango na bato bako accompagner corps bakino mona mama na Jani bana ya Jani po Jani atiki bana atiki pe veuve na kombo ya Sylvie Molisho tozo reconnaître yango po awa na poto Jani akotaki mérité donc abalaki susu te mwasi na ye atikalaki na Kinshasa oyo maboti na ye bana poto Gabriel yazali mama ya bana na yango lokola tokomi na suka tomi topesa bino programme Fondation Maman Denise Nyakero oyo ezwi charge ya rapatriement ya corps etindi 2 billets na famille ya Jani na mawa na ye apesi ba comédien billet moko po bazala lokola bato mibale ba accompagner corps. Nazopesa message na ba comédien nyonso baza na poto tolakisa bolingo oyo alingaki Jani tosomba babillet na biso po to accompagner corps ya Jani totala esika nini bakokunda ye po akomaki famille na biso. Comédien nyonso aza na Bruxelles, na Belgique pardon, na Allemagne, na Suède, na Londres sombaka billet na yo tosala sold out tobuka guichet na oyo etekaka babillet monde entier basentir ke balingi ndeko na bango bagence ebukana avion etonda po toza ebele awa po tolakisa bolingo olingi ndeko na biso jusqu'à mokolo bakotia ye na se ya mabele mpona nazala molai te naza na baninga nalingi napesa micro na tokobanda na papa Esobe na papa major po baspéculation ya bacongolais na bilobaloba major na Esobe baye awa na bafrère na bango moko na bafrère ya Maman Denise te na bolingo baza nango na ndeko na bango Jani. C'est le moment ya kolakisa bolingo baye kozwa corps po bato ebele bazoloba na tike wana major Bisali Dayeli na Esobe fale bapesa ngo bana Jani baya awa bandeko Esobe na major Bisali bauti Kinshasa bakomi lelo na batike na bango moko na bolingo na bango mpe baza na monoko ya koloba akopesa bango micro voilà donc nakopesa bango micro bango moko s'exprimer. Quant à moi je vous remercie bato oyo nyonso bafingaki Siatula moyibi oyo ayebi ke apesaki Siatula mbongo ya matanga Jani lera ngoyo corps nani ekei te papier ya monogramme soki bembese ekei ekoma trop tard bimisa yango obetelanga maboko te mposi bofingaki ngai obetelanga moyibi maboko te mpona likambo ezotangama ke Siatula alobi ke Jani akufaki mpona whisky. Les gens ils ont déformé mes propos. Le long il a profité en face du monde. Nakoki ochola liwaya ndeko nanga te.
Jani, c'est mon frère, c'est ma famille. Nalobaki boye. Déjà que ba whisky wana tozali komela kaka mikolo avant kufa non. C'était en 2011 quand Jani azalaki komela nanu. C'est vrai. Tozali komela na ye. Mete o akufi na whisky non. Mikolo nyonso bapesaki Jani masanga. Donc bolongola makanisone ya mabeke c'était la lobby Jani a coupé qui prend un whisky. C'est pas vrai. Ma question c'est autour de Bogotuna. C'est Bogotuna, ça va point où ça qui passe pendant une semaine. Tovanda qui nango. Alors, le local va démarcher Sili pour le niveau de Kinshasa. À part Mbongo, il a choisi ma tata pour la tête de Bisso, remettre 10 000 €. Je reconnais les commandants et so na mwasi na ye batinda ki cotisation na bango na maboko na nga les deux personnes na monde entier bango wana soki mosusu azali nazobelela abima alakisa bapreuve na ye na profite na occasion oyo napesa bokechu premier mes condoléances autokufa okufela mama na ye mama Vero donc liwa ezwaka moto nyonso tosepelaka na malera moto te nakanga na monopoliser parole te napesa maloba na Ladi et sauver les rois du rire. Merci, je vous remercie. Bonjour, bonsoir, Nabatutu, Madolanda. Vraiment, merci beaucoup, président Jean. Mystère Siatoun, mon vieux, mon papa, alors, on a pour le moko. Donc, tu vois qui s'amouille liwa ya kulutu nanga Jani Fai Jani akufi le 11 mars ngai voyage nanga pour ici le 13 mercredi nazo sinon ça va passer kutika sango ya ndenge wana baoba kui na misu ezotala apotika ochata maboko te mpona kokende ndenge wana mpona nga namonaki yango ozala mpe ridicule par rapport ya misala oyo tosali na Jani na image oyo toyebani na ye nalingaki na prologe voyage na nga nabi na kokende lisusu te parce que Jani ndenge akufi na misu na nga boye nga naza awa na kokende lisusu te et après esengaki nakende sur place lokola bandeko mosusu ya lisano bazali kuna nameka mpe komemela bango rapport etala nazalaki kuna makambo eleki boye nakutani mpe na bakulutu mosusu na banenga mosusu oyo baza na mboka emeki kotalisa bango makambo ndenge elekaki awa alors lokola na ide na nga ezalaki ke nakoki kotika ndenge wana te nde namoni kulutu na nga major Bisadidi azosala programme ya koya mpona kozwa corps ya Jani Fai ezonga na Congo nde natalisaki ye nalobi ke bon nga naza moto ya bavisa lokola visa na ngai ezali soki okozwela ngai billet tokende ngai mpe nazonga na corps nzela moko nde kulutu major comme aza producteur na biso aza producteur ya biso asali production na ye na biso nyonso te abi pas de problème nga na kozwa charge ya billet na yo ezokende na ndenge omoni nga awa nakende Kinshasa nazongi lisusu parce que nasalisaki ye susi na merci donc oyo nakozaki koleka major major esali limitation non, tout ce qui est de
ya biso nyonso ngapena eloko basiko tena na wena oloba kaka après kelema tinino dans les signes et quoi une ou deux semaines après na voluka beaucoup d'argent na solo parce que na kana na puis le moment où le travail est le biso bien obanga miniature tuna biso tomesala miniature minia donc ezala batémoignage ezala makambo nyonso na juste après une ou deux semaines so bakomi ndeko na ngai jarifal maxi oloba kotaso fioti ngoma loba liloba. Merci beaucoup. Saya di déplacement on a ya collègue de l'Aïe c'était pour nous la partie qui programme au Salema katikati ya semaine on va saluer autrement que commis semaine prochaine alors on a passé déjà une semaine en France je suis obligé à retourner mais on n'a pas de cœur na baninga nyonso na bobsek ndenge loleka awa kolanda yango tikolo ekoma na Congo nganonga na bibili parce que dans l'ensemble mosala ezobenga mpe biso donc toza kontuta ya kolandaka mosika pa alors kolalita na baninga nyonso oyo baasiste biso tous ensemble. Merci beaucoup. Pour comprendre, l'auditeur a émotionné. Le lobe est là, le poison dans ma lobate. Il est là, loba. Et sauver ça, le bien. Donc, voilà ce que nous avons passé dans la grande dame Maxi Bondowe. Après Sabiso Maloba. D'abord, la madame se fait sa merci. bandeko nyonso tukongole na mboka nyonso ezali oyo teni idei po ezala toujours en réveil c'est-à-dire bozolanda baactualité du jour au jour bozolobela bajournaliste bachroniqueur batiktoker parce que so bababi bolandela te mais so bapesaka bosana te ezali fa ya sale akufi merci na bino vraiment parce que bozotenir dei en réveil babosana te bazala toujours na motuke toza na ya matanga merci na toute femme nyonso azolaya ezali na ndako na ye kozotala na batelefone na télévision vraiment merci merci mpona matanga nyonso bozosala na ndako na bino to bacoup de fil bazobenga bozosoetenga bamédinance entourage vraiment nzamba abakisela bino ebele merci ya liboso na bato nyonso oyo basungi biso mpona ke matanga ya ndeko na biso etalisa direction ya kinshasa balinaka kopesa liboso merci na fondation Denise Nyakero et notre première dame maman Denise Nyakero merci maman merci maman merci maman na misato mpona geste osali Nzambe vraiment apambola yo akanisela yo bandenge ondimi ebembe ya yafai ezwa makolo mpona Kinshasa merci fondation notre première dame maman Denise Nyakero. Je crois que tout est peuple congolais
bazali d'accord basepeli na acte posé basepeli na acte posé ya maman ndenge maman azoki kolela na biso na un coup une flamme maman et papa et à notre président aussi de la République notre président Fachi Béton toujours béton. Merci pour l'assistance d'Amino. Merci parce que mon dimi qui est donc là, ils sont dans ma boucle, il y a bananae, puis la mboka nae à Congo, les sika au France et Boy pour Yampaye. Au moins, avec les sika Outaki, les pesca au Sanité, en Zapo. Maintenant, un message à vous passer. Par rapport à rapatriement, il y a encore Yaya Djali, pour la fondation de maman, et proposa qui joue ya mercredi. La mercredi pour Ebembe, et nous autres à Moué, nous autres nous Ebembe, nous autres choqués. Nous autres, il y a faille, et comment, le même, pas le même mercredi, mais jeudi à 1h du matin, donc on sera autre bagarre. Mercredi à 1h du matin pour Turkish Airlines et Kitaka à 23h. Si c'est tôt, sur manœuvre salami, pour que vous tapez minuit. Et tabassa la babe en monnaie. Et les canaux checking, nous allons avoir Kouana et Bimamba déballé. Pour le colis, pour le colis. Tous ces démarches, c'est pour que vous moitié, donc on va 1h, 2h. Nous avons un programme pour la fondation Louise Nyakero et Pessimiste Maman Louise. Mais par rapport il y a ma famille à Djani, balobi tozonga pa ya mama. Toya koyebisa maman. Oyo fondation et pour la descente ya corps ya ndeko na biso ya faille, c'est un peu trop tard. Vraiment trop tard. Et vous allez à Boutou, vous allez à Balali, ma femme n'a pas yamba ye exact. Et pourtant ma femme va commencer à tirer déjà le drapeau, va zozer là, va yamba ye, va accompagner ti na mort de ce quand on est au paiement, pour monter ensuite il y a programme. Même famille ya Mouko ya Djani, maman ya Djani, maman Eli, alors bien zonga pas ya maman. Asepeli mandenge ozweli nzoto ya mwana na ya mobali ndenge ozozongisela ye ya fai na ye na mboka bakoko na ye ndenge ozokotisela ye na libulu me likambo oyo ezotungisa ye ezake herbotier ya nzoto ya papa Djani ezonga Kinshasa ya mwana na ya mobali ezosala ye pasi paske vi ya sante na ye na quartier oyo bavandaka na état de santé na ye et pour semble difficile pour aya koyamba nzoto ya mwana na ye na 2h du matin pour air de vie on va voyager na air tout loin na l'aéroport les accords plus de 1 heure jusqu'à l'école ça dépend ndenge ni manière pour ça ne maman lobi na yebisa maman na senga pas maman Denise nyaki na fondation soki bokoki ko revoir programme ya Boutou. Quand on voit ici, on voit na moi, na vol oya kana moi, vol oya kana moi. On a informé comme maman yebi ou bien beta yebité. Vol oya kana moi, ezalaka Éthiopie. Éthiopie ne yaka moko longa na Boutou awa, ekomaka na journée na Kinshasa na midi. Le temps de récupérer le corps, démarche pour le moment sur l'aéroport à 13h. On pourrait faire un bon cortège. Il y a Ebembe Nabiso, il y a Ndeko Nabiso, il y a artistes congolais pour na fan na bazan na Kinshasa. Toke na mo direct ti na mort. Et qu'on peut savoir maman qu'on a na mort makasi, moins énergie. Au cas où il y a un souci, on a le total capacité on peut sa maman aide. Parce que tu as une émotion na été. Après 15 ans d'absence de moi, je suis emballé. Sans souffle de vie, sans force. Donc, si on a jour à avion, on a un le seul foyer où il y a un téléphone, alors tu as vu me dire à choc.
que la 2h du matin, ça peut tourner en mal. On n'aura pas la capacité d'aider la maman. Mais si c'est pendant la journée, on a toutes les capacités. Il y a pour encadrer maman. On a dit une condition, il y a bien pour surveiller tension, santé, ma communion, c'est mon pas ça poli. En ce temps, elle fait dans 54. Et la maman, elle fait avoir combien? C'est une femme veuve déjà avec beaucoup de blessures. Sauf que maman, fondation Denis Nyakero, il y a maman Denis Nyakero, vous pouvez revoir l'heure pour laquelle nous serons vraiment très reconnaissants. Tant que c'est Maxime Tazoloba, tiens maman, après ça qui voit ce qu'on a maman Denis la fondation Nyakero, oh voice et une fois maman Yebo. Maman na Jani Faye Yemoko. Maman Dorothée. Oui, bah non, petite soeur. On est d'accord avec moi, si c'est quoi? Donc, oh, les maman Dorothée, maman Yaya Jani Faye, fondation maman. Si vous pouvez revoir l'ère pour laquelle vous n'avez rapatriage à l'école, il y a encore il y a maman Yaya Jani et Kozala, vraiment malade. Malgré Boyoki, Mister Satou la petit message qui est babillé. Maman, nous te dirons toujours merci pour ce que tu as fait. L'important, c'est qu'il y a Jani, apporte un avion à Zonga, à Maboko et maman. Et comme tu l'as déjà fait, nous te disons merci. O etikali, bisonyo sondeko solingo landa Jani, futa billet na yo, kota na avion, kende kolela ya Faye. Donc, ngai pe nazawa. Ah, le boss, vas-y ma tata. Donc, le canal que de Kishasa. Neka Tolobaki. Là que de Kishasa. Là que de l'Angekonanga. Là na posa. Là Maxi Bondo na que de accompagner. Là na mobali si na Kishasa. Là que ça y est au revoir. Là il s'est fait comme ça na lisute. Pour moi na lisute. Bon retour. On m'a donné à ce qui nous va permettre de morning, c'est-à-dire la vie ma copie. Ce que mon morning a été pour la kimia, essentiel de nous saler. À Bokundama, qui est important. Oh, dans Senaki, il y a un monde de salami. Oh, il y a Tikali. Mais ils assurent que nous allons permettre ça de voir des moyens. Nous avons un avion, là il y a un mobile. Donc le titre de maman Dorothée, nous autres à moi. Nous assurent que nous avons c'est la Faye, à Maboko, nous bêter la Masolo, nous bêter la nous expliquer. Nous avons la qui n'a ici quand tu commences qui. Merci beaucoup. La fondation Widal. Merci beaucoup vraiment.
Maman Denise encore na bandeli. Merci na nyonso tu. Oyo no sai na biso. Merci maman. Voilà, Nabandi, l'essentiel pour le programme. Il y a Jani Faye, Robi Boy. Au cas où. Au cas où, quand la Jani est le mercredi, au cas où qu'on a déjà que le mercredi, donc mardi, toujours l'ingato loué place moko badena kango finorium, bien on nini, place bata, ah, la française, zate kolo banana, place de l'aile tout, ma bateau va bien, oh dembo, finonini nana tanga, funerarium. Funerarium, ezali na épinée vitaneuse. Oh, tout le monde attend elongi na ye avant corps ekende. Hazana morgue na vers Saint-Denis. Vers Saint-Denis, eza côté ya Melun. Donc, ah, ba question. Sikanga na sisako. C'est pour la retourne ma question. retourne après. On a beaucoup de la question. Na bane lisusu. Nangana lo baboy. Bayebaso balingaki Jani Faye. Bayebaso basepelaki na mosala Jani Faye. Lokola matanga tokozwa so salite pona kosala matanga ya suka. Tokozwa kaka sale. Soki bazokunda Jani na Kinshasa, biso awa tozosala projection ya ba image. Ça nous allons communiquer. Mais quand Jani soki kokende mercredi, soki famille na fondation Maman Denise Nyakero bayokani, tokosala communiquer po bato banso balingaki Jani baya kotala ye mbala ya suka na oyo bolobaki wana. Phénoménarium. La phénoménarium. Donc, il y a que bato nyonso baya kolanda yango. Alors, si tu changes le programme, famille bayokani na bato ya fondation ya Maman Denise Nyakero, il y a que tokopesa bino mokolo oyo corps ekokende. Voilà. Ma question, bozala bref pour temps ezokusana. Botuna ba question ya bomoto. Nana kobanda. Mingi niema. Bonsoir à tous. Bonsoir. Première question, ça va passer une soirée rendez-vous à 20h, oui, 23h. Vous expliquez une cause et retard. Quel ni existe? Question du balai ça. Dans la procédure, ONG et Kati Deni qui l'a visité. Comme on a mot, on va Kati on va choisir ma carte. Troisième question est ça. Maman est venue dans son billet. J'ai dit frère ça star. Alors on va faire un petit baron qui a n'engagé même un billet pour le matin. Nous va comédie vous êtes belé. Beaucoup modifié la biona, beaucoup de la pénalité, je fais 1500 €. Ça soutient beaucoup bien sur moi des mises à partir des sociétés. Autre chose à calculer. Nous on va comédie vous êtes belé. J'ai dit la fanatique avec la famille. Au cas où on a le château rouge, on va matcher 50, 50, 20, 20. Et on commence à faire chiffre, vous modifier date, je vais au moins pour ça, pour corriger la situation. Là, on va la première question là. On le dit que tu vas 20h. Pour venir 23h. Tu vas 23h, mais tu commences 23h parce que déjà, tu sais parce que ça, tu vas bipai na bipai. Il y a aussi un mot dans Paris. Il y a aussi un bac au moins à Poto, donc c'est vrai. Donc c'est vraiment loin. Sami Mokili, a aussi Rennes. Il y a le Bumbashi. Il y a Poto, Somoningo Yeba. Major Bisalili,
na Ladi Esobe bango bauti penda Congo kaka te ko babandi na aéroport non bauti oleka nano bambouteillage donc lelo bino obenga na poto bouchon na kini ezalaka bouchon te ezalaka molani bango bakutanaka na molani fio tauti Suède na chauffeur amemaki bango ya avion moto akwit eleki nano Espagne Madagascar te obimao donc bo comprendre retard. Deuxième question na yo ezalaki pourquoi bapesa yo kombo ya association oyo ekati 2000 euros omato kita bakobesa kombo association yango te yo yoka oyo tozoloba soki oza na ntembe ke bakati te po tobelelaki awa bosunga biso tozamonanaki te kotia so mpe ya presse toza nango te alors ke jani wana boyamba ye na mbala akotela bino mbongo na bayoutube biso na bino lokola kokoma bandeko tolobi eloko te bino mpe kokokufa kaka biso mpe tokotala bino na miso presse kowumelaka te mpona kokufa soki toza bato kowumela donc troisième olobi ke mpona kochange billet basala boye kochange d'abord billet eza billet ya motu te eza billet ya corps donc tobengaka ebembe kochange destination eza na valeur ya 6000 donc na 10 000 oyo tozwaki pa ya bos choisi matata tolongola so 6000 tokende kobakisa mpona kochange destination na 8000 wana tokotika na 2000 bongo mama na Jani waza na Kinshasa la pauvre bongo bana ya Jani oyo baza awa misato nao baza na Congo bongo veuve ya Jani Sylvie Moliso akozwa ata moke te donc tomonaki ke tokokotouche bitouchela te yango moni kutu toboyi kolongola mbongo po tozwa sale mpona matanga ya suka mpona Jani obanda kaka kongola yokake fondation Mama Denise Nyakero ezwi rapatriement ya Jani Fai en charge mutu akotizaka susu te so bosekaka kaye makso tambolaki na kaye réponse bakopesa o nini soasi sapesaki bino 10 000 bamisuku bakakatisa 10 000 yango eza na poche na nga natambola boye satune tambolanga 50 ko kongole motema mabe ndoki alokanisa yango yanga nzoka mbongo evanaka na kese donc bato batiaka so cotisation te moye mpe tozwa sali tosala matanga eza te tobongi soko to motema mpo tozwa Fornarum babiango nini edino mtolo bango te Funerarium 2 heures à Pamba tofuti 1060 euros. Vous vous rendez compte? Moi moke wana ekosalisa combien na Congo mpo kaka bafan na baproche ya Jani bamona ye ya suka. Donc befort tosali mingi oyo tosali ekoki. Voilà. Maman Bidi. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est jusqu'à quand on met les gens dans bon mais vous Maman Denise bon vous il peut faire bino ronaldo jusqu'à quand ba œuvre na bino vraiment na répondre bino et ba famille na bino ba na relia après bino. Merci maman de beaucoup na question na yo. Otuni jusqu'à quand? Otuni bino nyonso. Tu vas nous dire otuni jusqu'à quand ba ndo kunda bisoka. Donc jusqu'à l'infini. Et là charge pour ceux qui sont bateau ba longola biso ba souci, ba stress. Azula ngoni futa te. Donc bazana mukumba ya kokunda biso po tozo salela mboka. Jani Fai wana na pesa yo moi lisese Jani Fai nangai tokene ko bina balé tolati ba rafia na Hollande. Tozaki na ba drapeau ya Congo na sima na biso bazako présenter biso comme artiste congolais.
mpona tokotaka drapeau ya mboka me tozwaka lifuta na mboka te yango wana na biso bakonzi bayokaka maka mpo bakunda biso epuis nayebi te soko ozwi réponse na yo nani so azaka question ezaka réponse ya moko Sans te répondre, ekobeba juste pour question moko juste pour lancer ça. Aujourd'hui très bien. Ok, pour par rapport à nous, pour ngai donc c'est juste aujourd'hui moment de dire après nous deux. La question qui a lui. Bino kona moto moko po biso toloba mbala moko te ezanga te maman de dire après bino deux bino famille après bino moko bino so de tena na moko wana. Non, préféré. Bango bazalaka organisation avant. yaye na ye ata nini nga nalobaka na miniature nga Non, bondo mkaloba, bondo. maxi nayoki awa président ministre secteur de la tout à l'heure apisi billet mibale mpona famille Pendant que c'est bino moko. famille akabeli nayoki lokola asengaki passeport ya ye moto ya famille azali awa qui aponi vie nabangi ozwike réponse nao na mosusu te ozo yo kobakisa kutu obetaka misake na moko ambali mabe Mister, s'il vous plaît, moi, je suis mais quand on a moins question, parce que et de ranger un peu internet. Pour tu vas bien en avant que moi, s'il y a faille à Zaki, moi, si il y a une femme légitime. Pourquoi vous savez de marche ou en athée ou ailleurs à Zoakor? Parce que n'est gros ça là. Car 3 jours pour avoir visa n'est ailleurs. Mais vous préférez aux Zoa. Donc, moi, si il y a une femme mariée. Parce qu'il y a une canal, et nous avons permettre les reports qui ça pour aller aux hommes, parce qu'il y a un peu dérangé l'internet. Voilà, merci beaucoup. azalaki marié na mboka et non na état kombo ya Jali na Kinshasa zola fai awa ezali ezali lobita mama na ye bilima tata na ye bimana. sikoyo par rapport à ça moi je suis en acte de mariage qui ont présenté l'ambassade nini pour appeler visa état de réalité awa aza na histoire mosusu awa eza histoire mosusu biso toyebi réalité ndenge to balobi place mpe ka bozwili yango azalaki mpe ta na adresse moko te kuna oyo ezolakisa mpe ke bando ovanda kuna te soki azalaki na adresse te bomoni acte de décide azala na adresse te toza na mboka ya droit soki nakwei awa balokoti na balabala te balokoti na kati ya ndako ya donc moto wana premièrement azalaki première suspect par l'état même moto wana ye moto apesi okanda na ye moto wana moto apesi adresse yango wana accord na yango omoi na acte de décès kombo ya moto wana ezali adresse ya moto wana ezali à part ça aza na bana mibale officiellement oyo bapotaka kombo oyo botangi wana oyo mosusu te oyo mosusu booloba ya marital wana te oyo ya poto awa donc toyebi ke nde biso toyebi ke ndenge tokamwa te biso tosala yango bamisu bazalaki bapatient na Kinshasa bakoma bango bazola bozalaki bamapendo bokomi banjuzi biso tosalaka yango badate de naissance ebujaka baane echangeaka tozokokota na détail te bocomprendre selama solo na ye awa azalaki célibataire. Mbidi, posez question. Mbidi. Mbidi, posez. Tellement. Par rapport au
wana eza ke parce que na interview mona ya lobaki vezi ya Jani Fai ye pendant que la bina za mwasi oyo aboti na Jani bana misato okoka olobake mama ya bana ya Jani Fai ye vezi na mito bato nyonso bayebi ke eza Jani Fai eza ya Kinshasa et de deux pourquoi pas bino bacomédien de son vivant bozala kozwata initiative ya kosola na ndeko na bino te ou boluwe les chambres non mais wana eza kesonga na sikoyo soki lapi azwaki likanisi ya ozongisa Jani na ndako parce que na bainternet eza yango nde modepose liwa ya Jani soki lapi nazwaki likanisi ya ozongisa Jani na ndako parce que Jani akomaki na état de faiblesse akokaki kofuta ye sous chambre te pendant aza na bacollègue ya bacomédien baoyo mpe tomona ke baa na baposition ya bien mais na moment na bakokaki kosunga ndeko na bango parce que sikoyo toomona bacomédien nyonso baose présente bazomona pourquoi pas boyebaki ye na niveau ya chambre wana ke azonga na ndako la prime te atikalaka na chambre mais boyebaka ye kofuta ye moi ata 50 ata 60 si comédien efuta chambre 350. Merci beaucoup, maman. Comment on a, s'il vous plaît? Laetitia. On va répondre à la question sous pour la ligne la comédienne. otiki biso te boolela na biso depuis tozwaki sango ya kobungisa ndeko na biso pardon mpenza pardon na minute oyo bakestion neti abongo bobomba bona tokimi te toza na bino bozela bakunda nano Jani apres kokunda Jani tokuta na bino nde bakestion neti aboye tokorépondre pardon mpenza neti ngai nabai na korépondre ngai soki bakundi soki bango balingi te benganga na korépondre po toboyi bapolémique na minute oyo biso ozo baafricain il faut topesa honneur na ndeko na biso akufi bakunda ye na bamakambo oyo ke yo kobanda kosangisa mbongo te bobanda kotinele mbongo te yo moto otuni motuna wana ozalaka na poto na biso yo moto otuni motuna ozalaka na poto na biso oyebi makambo ya poto awa kutu bato binga kuna oti province bino bozala na bapari awa mosu aza na gauche mosu aza na droite bokosa mpe un mois bokutanaka te donc boyebaka ke bokozwa baréponse nango boyebaka ke bokozwa baréponse ya makambo wana lelo mosusu bolingi na bapreuve bokozwa na bapreuve soki bakundi Jani po mambo eza bele soki bino bandoloba sikoyo soki tondoloba sikoyo le mosusu ekopesa na pasi na kanda mosusu puiske makambo mosusu eleka wana boye toloba ngo sikoyo eza te pardon mpenza mais question kaka suka rapport ya autopsie balobi nini te wana ifo opesa bato bakendaka makambo wana okate question suka yango oyo parce que non na question suka question po nini rapport ya autopsie omonaki yango déjà na réseaux sociaux malgré que batiaka secret médical na réseaux sociaux te po sans accord ya famille les Congolais comme nous sommes méchants bazobrandir yango na réseaux sociaux c'est pas gentil mais naoyebisa bino boye rapport ya autopsie elimi ke Jani akufaki na accident vasculaire cérébral hémorragie donc c'est lié à quoi batali na makila ya Jani bamonaki ke absence ya médicament ya tension donc cela veut dire Jani akataki komelaki sa tension un long moment le accident wana eye eatake ye eloko ekodefendre yango ezalaki te yango ememi ye na liwa yango bomoni police na médecin légiste aremettre biso corps soki ezala te ndenge bazotia na internet oyo azalaki na bloc ya makila na motu oyo batutaki ye na minute oyo mbele tozwi corps te police angaka benga akanga bato bazalaki pembeni na ye mpo abanda kosambisa bango déjà donc soki police apesi biso corps
c'est que médecin légiste a fait ce rapport. Il a évité, on a dit clair. On va donc à internet, au blessure, maquiller quand même bien à moto, après qu'il y ait logo, bisous de éviter, bisous de l'hôtel au papier, tous en ango, tous dans la police, dans le médecin légiste. Merci beaucoup. On a l'autre Soudi Awa. Une question. Moi, j'ai répondu. Tu as posé 3 questions. Il n'y a pas de souci. Non, on ne peut pas rester ici pour te répondre. Non, on va conduire. Jamais Zastar, papa. Zastar, mais l'autre est tombé. Voilà, ok, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, conférence ici.